Mariage na yo est comme instable. Mariage na yo esili elengi. Mariage na yo ekutani na ba problème na makambo ebele. Pourquoi pour kindoke koti na kati ya mariage? Oh. Tala, monde a ténèbres baebi ke libala eza bénédiction. Tala, so mutalobi pourquoi obonde la kapo na mariage? Na yeba biso ko bonde la pona libala eza malam mingi po mobala uti na famille moko songo na éducation famille moko. Moi si pa uti na famille moko na éducation famille moko bakutani basangani. O azala ba bitumba ya famille na ye, o pesa na kati ya bitumba ya famille na ye, boyebo kutani. Oh, tamba kalaba mama na biso bala kandengeni. Mama, papa ba famille ya papa, bayeba na famille ya mama. Baebisi famille ya papa boy. Mwana na biso akoya pa na bino mais tango akoya lokola ayeko luka libala te lokola babala kala ba 14 ans, babala kala ba 15 ans, babala kala ba 16 ans. Akoya lokola ba pese nzungu kende kotika na famille moko songolo. Na famille songolo batali ba moni mwasi babia mwana ngoya papa na nyo yeyo. Batali ba sepela la mwasi, ba sepela na batali ba bi mwana ngoyeyo. Ne omona esuki ke papa na bino na mama na bino babala na bongo. Nga mutu na sote ya yo nazala victime. Nazala victime. Na bala mbe batu nyoso babala kadola na témoignage. Mais tant que na zui mwasi esali ke na kati yona kindoke koti. Ta musubo za ba matriaka. Na kati ya ba matriaka elingo bake mutu adomina ke zaka noko. Na kati ya famille matriaka. Siko tamba zo sala facture mwana oyo moko oboti omemi 9 mois na libomo. Omemi mwana 9 mois na libomo. Papa memi mwana na ye. Aye aboti mwana tangi si mwana ba classe. Mwana tangi ba classe, mwana tangi na pasi. Abeli asali ba fièvre. Papa ye moko na mwana ye bokota ko hôpital, ba parents bokoti hôpital na mwana. Na pasi na souffrance. Mais tant mwana koli, lokola alinga bala, lokola za matriaka noko moko ya bimi. Noko lobi non, neto za bo facture oyo, biso mo fato salango. Mwana oya yo. Yona bisa mobali nyonso ozo bala. Soki ko oke ko bala mwasi ko tikala na nyongo te ko tikala ne loko te. Obi pourquoi? Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher en Australie. Non, non, pas habillé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu te. Poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Gloire à Dieu, Nzambe apambola biso nyonso bandeko bo mesa kolanda biso na etando inene to etando ike Nzambe apambola yo grâce à Nzambe ezala likolo na bino nyonso. Ngaki ya mboto kota na profondeur ya makambo yo makambo yo ba très important et ngaki to sambela moke
Ndeto kota na mozindo ya makambo. Tendre Père, le Dieu de grâce, pambola motunioso o yazolanda biso. Grâce à eux à la likolo ya papa, likolo ya mama, likolo ya bandeko nyonso. Motunioso a un problème, Seigneur peut sa solution, na problème na ye. Tika été émission to maté à Onzambe et même un plus na vie à motumoko na kombo na Yesu tolobi amen. Tika Nzambe a pambola yo tam somo na biso kala ou bien na mona biso te comme langa pasteur Guillaume Moulemo na eli susu liboso na bino pona ko mema une petite exhortation est très important ne eko sunga yo pe ko sunga mabota ebele. Na parlé na oetali sorcellerie mais na kati ya mabota donc la sorcellerie dans le mariage donc kindoki na kati ya libala et kindoki ezanini na baka la sorcellerie eza art ya destruction sorcellerie eza art ya destruction sorcellerie eza art ya destruction donc ce qui mutakoti bondoki eza pour à détruire, pour à déstabiliser et puis pour à bébissa. Dans la Bible, le dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est ça la mission ya bondoki. De ce qui kindoki et pour na ko détruire. Alors, mariage eza bénédiction kota et pas ya nzambe. Le mariage eza bénédiction kota et pas nzambe. Banda ancienne alliance ezaki na deux choses oyo bande kosala honte bande kosala soni na kati ya famille soki na famille wana bato baza babalaka te to na famille wana bato babotaka te donc stérilité ou soit célibat yango ebande kosala honte ya famille yango moni ntango Jacob ake kobala na famille ya Laban bapesa ye olie bapesa Rachel bapesa Léa ntango alali bapesa ye Rachel, ba pesi Léa na place ya Rachel. Pourquoi po ba tiaki mobeko leki akoki ko bala te avant Yaya. Donc Yaya il faut abala après leki akoya ko bala. Yango omoni bazui ba pesi Rachel mais ye ayaki pona Léa. Mais tant omoni déjà vana Rachel, babi non, na on travaille sous 7 ans mususu po na zwa Rachel oyo azaki mwasi nanga. Donc une bénédiction. Mariage ezalaki lipamboli. Eza lipamboli. Mais sikoyo, eza na sorcellerie ou ekotaka na kati ya mariage. Tam soko tu nanga mosala nzambe sorcellerie ekotaka na mariage ndengeni. Alors sorcellerie na tango wakala. Sorcellerie na tango wakala ezalaka lokola mayele. Ezalaki lokola sagesse. Ezalaki lokola boyebi o bande ko pesa bato bazo pesa mikolo. Na kati ya famille na tango kala famille nyonso fo mutoza na bondoki bondoki wana ebande ko sunga bakolo na koyeba makambo o ekoya lobi et puis ebande ko sunga bango pona ko battre la famille surtout biso africain bantu donc bantu nyonso azalaki bayeba kindoki ebandaki ko battre la kindoki ebande ko sunga et na temps oyo nazoyebisa yo sorcellerie na oyo bande ko sunga nde eye kokoma arme ya ko détruire bato yango otuna nga question pourquoi pas mundele kindoki ezaka te kindoki ezaka po africain donc africain kindoki ezaki lokola sagesse ezali lokola mayele donc ezali lokola mutu sola kindoki azana boyebi mais lelo ekoma arme ya ko détruire. Alors, excusez, ndenge omoni bondoki wana ekomi art ya destruction ya ko détruire o lobby ezalaki sagesse pas bampaka mais lelo ekomi art ya ko détruire pe ya ko déstabiliser batu pe ba famille. Kindoki ekoti na kati ya ba mariage. E ndenge nini? Mutu moko auti na famille ya bateke aki kobala na famille mususu. O tango akala ba mama na biso babalaka ndenge nini? Mama, papa famille ya papa bayebani na famille ya mama. Bayebisi famille ya papa boye.
mwana na biso akoya pa na bino mais tango akoya lokola aye koluka libala te lokola babalaka na ba 14 ans babalaka na ba 15 ans babalaka na ba 16 ans akoya lokola bapese nzungu kende kotika na famille moko songolo aye na nzungu wana aye kotika na famille songolo batali bamoni mwasi babia mwana ngo ya papa na yeyo batali basepeli na mwasi basepeli na ye batali babi mwana ngo yeyo nde omona esuki ke papa na bino na mama na bino babala na bongo donc koko na bino na koko aboti papa na koko aboti mama bazalaki ba camarade bayebanaki bazalaki ba parenté bayebanaki mais tangu bayebani nde ekosala ke na couple o bango basalaki baye kobalisa bana na bango ta babalisi bana bango babalani na ndenge ya commission babalani na ndenge ya lisolo nde basololaka nde baye kosala baye kobota na génération baye kobota yo tika nzambe apambola moto ozolanda ngai lelo esali nini esali ke famille songolo na famille songolo bokutani boye bobalani mais tango bobalani tango mosusu mobali opesa biloko nyonso mobali apesi dot mobali abali mwasi ndenge esengeli abala mais na kati ya famille bondoki oyo euti na famille ya mwasi ekokota na kati ya mariage bondoki euti na kati ya famille mobali ekokota na kati ya mariage tamsu na kati ya famille wana bapekisa babake bango bakoki kobala bango te tamsu na kati ya famille wana balobake bango avant babala bango fo basala cérémonie moko boye songolo tamsu na kati ya famille wana baloba bango nde baza wana avant babala fo abala kaka bandeko na ye abala baparenté na opesa oyo baforme ba famille yango baparenté na ye nde yango moni ekotisi bondoki na kati ya mariage na yo ekomi instable mariage na yo esili elengi mariage na yo ekutani na baproblème na makambo ebele pourquoi po kindoki ekoti na kati ya mariage oh tala monde ya ténèbre bayebi ke libala eza bénédiction tala so moto alobi pourquoi obondelaka mpo na mariage na biso kobondela mpo na libala eza malamu mingi mpo mobala outi na famille moko songo na éducation ya famille moko mwasi mpe outi na famille moko na éducation ya famille moko bakutani basangani oyo aza na bitumba ya famille na ye oyo mpe aza na kati ya bitumba ya famille na ye boye bokutani nzambe apambola bacouple oyo bozona na biso boza couple oyo boza ya vie de prière bosambelaka nzambe boza couple oyo bana na bino bayebi ke famille na biso tosambelaka kindoki ekoti na kati ya mariage nga mutu nazoteya yo nazala victime nayebi olanda témoignage mais lelo na yo opesa témoignage te eza prédication na oteya yo nazala victime nabala nde bato nyonso babalaka olanda témoignage mais ntango kaka nazwi mwasi esali ke na kati wana kindoki ekoti kindoki ezokota ndenge nini oyebi na kati ya famille na bino ntango mosusu boza bamatriaka na kati ya bamatriaka elingi bake moto adominaka ezalaka noko banoko nde bazodomine na kati ya famille ya matriaka sikoyo ntango bazosala facture mwana oyo yo moko oboti omemi 9 mois na libumu omemi mwana 9 mois na libumu papa memi mwana na ye aye aboti mwana atangisi mwana baklasse mwana atangi baklasse mwana atangi na pasi abeli asali bafièvre papa ye moko na mwana ye bokotaka hôpital baparent bokoti hôpital na mwana na pasi na souffrance mais ntango mwana akoli lokola alinga bala lokola aza matriaka noko moko aye abimi noko alobi non nde toza boye facture oyo biso mofali tosala yango mwana oyo ya yo oh bamatriaka boza na problème mwana oyo ya yo moko boti otangisi baklasse na pasi kolala banzala ta mosusu otindaki bakezwa eloko mpa noko ezalaki nango te ta mosusu otindaki bokele mpa noko na bino atangiso noko abi nazala mbongo te mais ntango bali mwana no alinga bala mbala mo banoko batelemi alors ntango yo mpe osante te obi non nde eza obana baza ya ngai mais lokola déjà alliance esalamaki boza bamatriaka donc bato banoko bagangaka mingi bato banoko bazalaka na valeur nde omona kindoki ekoti
noko akomi ko réclamer lelo ba no ba kena mariage lelo yo mo kena mariage ya rakimi ate libale koti instabilité oh nzamba pambola mutono so landa biso so makambo moni eza esepelisi makambo yo ezo senga to sambela pona yo oluka biso musika to benga biso na plus 143 85 88 17 579 matriarcat omona noko azwi abandi kozwa part et noko abandi ko dominer noko azo dominer noko alobi non ngande mutu fana sala facture oyo mais papa o abokola ki mwana azala mo adire te po na ndenga ki matriarcat déjà basala ba cérémonie balobaki ba noko ba ko dominer la sorcellerie dans le mariage yo ozui mwasi na ona mobali na yo bokei mekindo ke tikali bakomi ko menacer bino yendenga ke ona abota te yendenga ke ona na mobali ne ba rumela te yendenga ke ona na mobali ne ba sepela te ya mona kati ba famille na kati ba mariage belé so bozana Yesu te za passe nangina te ya bino lelo oh tala lelo bokoti na ba problème o comprendre no mobali na yo bozoka na susté yo na mwasi na yo boyoka na kate ozo préférer ko vanda libanda kozala libanda ke ozala ndako na bi papa moko libanda soka za libanda sekaka bien azo seka na ambiance mais soit comme na ndako na ye kanda elongezaka ko donc andimaka te mutabala mwasi ona yebe mutabota bana oyo la sorcellerie dans le mariage eza binoté eza une force ya sorcellerie ndezo détruire bino o tika nzamba pambola bino bino dozo landa nzamba pambola bino benga biso to sunga na prière ne omona banoko bazui part babandi ko dominer na des autres kota na kati ya vie na nga conjugale à cause ya banoko na famille na kendo balela banoko babite ezaki tour na biso nde fali to lia biso nde komaki tour na biso nde fale tozwa charge ya mwana oyo biso nde fale tosala facture mpo nini batata basali facture kinindo ke kota place wana donc bazopekisa esengo na kati ya mariage na yo bazopekisa esengo eza mpe na bato mosusu oza na kati ya mariage bozoyoka posa osala divorce c'est la sorcellerie dans le mariage posa ko obima na yo na libala ngo nasala divorce natika nanga libala ngo kaka pota musu bo disiter na mobali mokie obande yoka mobali mabe kaka musu ka po disiter na mwasi mokie obande yoka lokola mwasi la sorcellerie dans le mariage kindo kese côté na kati ya libala tika nzamba pamwa mutazo landa biso na ina bisa mutazo landa nga ndeko sambela longola distraction sambela lelo bana bakomi victime batombe victime ya ba divorce na ba famille po na kati ya mariage oya papa na mama mariage eza evandi ekomi instable donc ndenge yo kenda libala basepelaka te nambaki mama moko na mwana na ye baye tosambela mpona baye na biro tobandi kosambela mais problème ezalaki nini problème ezalaki mwana mwasi banda mwana mwasi abala noko na ye baswanaki na noko badisitaki na noko mama disite na ndeko na ye mais ndeko na ye bisa bizwa beta totala yo mais banda na mwana na ya mwasi ayaki abali tanga bali babengi noko aya noko abina koya te nobaki bana ya na nga na koya te aboyi koya abina koya te mwana mwasi pa bali bien mwana mwasi ake mariage ma remarqué soki avandi na mobali na mbetu balali na mobali na mbetu tango azalaka akomi na batana elimbisanga po tabu ezate akomi na baposa na etango abaluka po a récupérer mobali ne azomona noko mobimba azomona noko ntango amona noko agandi mama kimi mobali na ndi ozokima nini vi momeko baki so alali na mbeto amona mobali ne noko fa kima mobali azola nokima nini mobali atala bino
nakovanda na vie te mobali pe lokwa yebaki nzambe bien te mobali akoma oyiba ayer mobali azoyiba libanda tala oza kitoko oza propre oza présentable mobali akoma oyiba libanda eza te ke po mobali na yo aza amoni yo komi mabe non force à sorcellerie ne continue na kati ya mariage na yo tika nzambe apambola yo plus de 143 85 88 17 579 nzambe apambola yo so bengi biso tokosola tokoyede yo lelo komi na bato abandi kotika azotikala célibataire à vie donc célibataire donc ne ba sénateur à vie azotikala célibataire à vie donc vine mobimba akozala célibataire tala nzambe asala te yo oza Bible lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul eza malamu te mobali atikala emoko azala emoko Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme yango na souhait nzambe Bible lobi je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et ça souhait nzambe. Nzambe aza mposa yo ke liboso. Mais kindoki na kati ya mariage. Kindoki na kati ya mariage. Lelo ba mariage ebele ba foyer ba te bele baby. Pour bundoke koti na kati ya mariage. Oh nzamba sunga foyer zo landanga. Nzamba sunga mwasi moko zo landanga. Nzamba sunga mobali moko zo landanga. Benga la plus de 143 85 88 17 579. Na sunga na prière. Deko nga ni tete nzambe ni tete prière mais makamso nga okomela biso la vie ni tete nzambe ni tete prière bakei ti bakomi koluka baboma mobali do baboma ngai baboma nga donc monde à ténèbres na famille ya kena obale bakomi koluka ba déstabiliser nga baboma ata ngai do na limwa oh Yesu masia kumbama ndeko soki Yesu te esika okimele zate panganga te po marabouté kolanda ba charlatan te wazoyebisa yo nazala ba solution peso solution c'est Jésus-Christ de Nazareth solution kombo nango Jésus-Christ de Nazareth et l'homme mususu te o Bible lobi bandoki soki ba yoki kombo ne babangaka Bible lobi Jésus-Christ aza lion o agangaka arekilaka te devant qui que ce soit alléluia oh tika nzamba pambola yo solution c'est Jésus-Christ solution na yo eza prière c'est la prière benga to sungola lo sambo toko buka ma bolongo toko sambela si il faut kolana se tokolana se non pas jusque là nzambe fo bongisa mariage na yo la sorcellerie dans le mariage est comme instable et ça ma famille musuba bala bangote. Et ça va faire moussouba bota à peine à bangote. Donc famille ndenge la émission famille et ça n'a pas alliance n'a pas lien na bango batia. Famille moussouba bala na bangote. Et ça peine à moi mobali moussouso koutani na vie na yo vino e bongwani chance makambo fongwami. Et ça peine à moi mobali moussouso koutani vie na yo e baby mobimba. Oh. Vino e baby. Et ça peine à bala basi moussouso koutani na bango na vie na yo e changer. Y'a des gens qui ont babala kabibala balate. Babala bibala balate. So kutana mwana musi musu vina yo e baby, musu vina yo e changer, musu vina yo e baby. Kindo kina kata ya libala. Kindo kina kata mariage. Ozo vivre eza ba fruit à sorcellerie. Ya ba fruit à sorcellerie. Ozo vivre eza ba fruit à sorcellerie. Tikanza mapambola yo. Tikanza mbalongisa yo. Tika nzambe abundela yo tika nzambe amema mushika tozana ba famille musune na bisio ba famille na babalaka te babalaka pe bangote babalanga bangote do soko bali vina ebeba yango moni batebe ba fina bango baby ba fina bango baby ti le loazo lela ezala ndeko moko tuti oyamba to sambela pona ye mobali batie goitre batie mobali goitre ngo evimbi makasi po ma goitre ezani ni mwana mwasi oyo akende kobala akendeki kolinga azwi mwana mwasi fiancé
asali prédote abandi kovanda mwana mwasi avanda mwana mwasi nzoka na famille wana babalaka bango te bango nyonso baza esika moko kaka grande sœur na bomoko baseni kaka ekala akobobota bana na mobali sans toutefois mobali pa bala ye aboni ka mwana mwasi kitoko amoni mwana mwasi bois noir alataka manete aloba français kitoko wana ozomona nzoto me oyebi te origine alingi mwana mwasi ake asali prédote ntango asali prédote basepeli na kati ya famille nzoka mama mwasi abandi omonte makambo fana wana babala bango te koma yo mama oboti mwana oh yo mama oboti mwana pourquoi olinga kobota yo papa oboti mwana pourquoi olinga kobota obandi okoti su bondoki obando loka su bana na yo pourquoi obotaki biso fa kotika biso tozala te toyeba pe te ke tozalaka do tozala biso eloko te toyeba te ke tozala mais oboti mwana po yo moko bando loka bana na yo po yo moko bando freiner ba vie ya bana na yo po yo moko kanga ba vie ya bana na yo mama mabe papa mabe po okota makelemba o détruire ba vie ya bato mwana yo moko boti oyi ko détruire vie ya mwana otiki mwana koli otangisi mwana classe mais na suka nango obloquer mwana oyo obando bala te sorcellerie na kati ya mariage mwana mobali wana ayi kozwa problème nini avandi abandi koluka moyen aya kobala mwasi wa mbamo goitre bandi obima goitre bimie komi ta munene ntango ekomi munene baye kokende na hôpital bakende na hôpital batali ye boye babi na ye ekoti déjà cancer na goitre s'il vous plaît bon maladi mosusu ozomona na olobelo mbasima na oya maladi mosusu ozomona ba maladie incurable ezouta na sorcellerie ya mariage na kati ya sorcellerie ya mariage eza na oyo tobengaka maris et femme de nuit na kati ya sorcellerie ya mariage goitre na provoquer cancer lelo nazoba mwana mobali wana atikali ye moko mwana mwasi plutôt atikali ye moko mwana mobali akufi mariage esalama te mwana mwasi azokontinue ofana pana bango sorcellerie na kati ya mariage tika nzamba mpo mwa mutu ozolanda biso nzamba délivre yo na biso solution nango remède kisi nango c'est Jésus-Christ de Nazareth nzamba pambola mutu ozolanda ngai plus 243 85 88 17 579 eza mpe na basi mosusu na famille wana baloba famille wana soki abali ata mobala aza ndenge nini na mbongo mobala akoma pauvre mobala akoma mobola yonebisa mobali nyonso ozobala soki oke kobala mwasi kotikala na nyongo te kotikala na eloko te oyebi pourquoi po ozozwa pouvoir possession ya mwasi na yo ntango oloba kozala na pouvoir po opesele dot bakomplike te oyo otikali na niongo na biso kotikala na niongo te nazoba mutu ono na bali te nazoba mutu esi abali nazoba mutu oyo abala me akokisa makambo te bongisa repare donc okozwa possession likolo ya mwasi na yo epuis ntango elonga kote mwasi ozwa su possession likolo bana na yo bana bakozwa kindoki te bana bakota kindoki te po yo papa obala mama na bango so lobi makambo ekokisama ndenge bisa mutu nyonso afuta dot apesa dot ndenge basengela ozalaka na pouvoir ko réclamer mwasi no partout ozali tika nzamba pambola yo oza na pouvoir kati na yo soko lobi likambo esalama soko boyi nzela wana mwasi na yo oboyi ekosalama et puis otelema kolobaka pozaka na pouvoir mais papa oyo o reconnaître te na pesa d'autre to na pesa d'autre te oza na ba problème sérieux oza na ba problème tant nyonso ba luka yo ba manipuler bino oh la sorcellerie dans le mariage kindo kese kota na kati ya libala so ba luki ba détruire bino ba zubino te ba quitter pas bana na bino so ba kita pas bana so bana ndesko ba luka moyen nini ya ko déstabiliser bino tika nzamba pambola yo benga ngai yo mutu couple na yo libala no eza na problème ozala problème benga to sambela nga na za solution te na binga na za solution na biso na za solution na kosi mais je un Dieu
oza na solution, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nga appelle sa solution te na Guillaume naza moto, mais moto appelle sa solution nzambe na biso Jésus-Christ to lukaye. Et puis to message déjà au lukaye. Na bangomba, na ba retraite, na ba jeûne et prière. Nde nazo te aussi ko naza na jeûne et prière na église. Toute l'église to na jeûne et prière. To sambela nzambe. Benga biso to kapartager na yo. Tika nzambe apambola muto lande biso. To komi na suka ya mission na biso mbasi manaroya. Na biso quelle sorte ya ba famille o nini et sorcellerie à mariage et vanda pe et vanda, quelles sont les portes d'entrée ni ne peut ça ba porte d'entrée pour kindoki et vanda nzamba pambola yo ezala ki wabino mosai ya nzambe le révérend pasteur Guillaume Moulemo naza responsable ya église famille voici l'agneau ezabongo na Lemba sous-région tika nzamba pambola référence hôtel Béatitude 3e parcelle surtout ni pasteur Guillaume batunyo soba yebi nzambe akozanga te na opamboleza ministère ya délivrance to landela rabato délivrance eza na mushika to na bato bazo témoigner nzambe benga biso to capto partager na yo na plus 643 85 88 17 579 na ngato sukisa bongote na ngato sambela yambo to sukisa ndeko landingai tamsu makambo na lobby oyo makambo yoki est concerné on a encore tombe le boko à droite to sambela ngana yo tango pe le Dieu de grâce na bondele pona ndeko mwasi na bondele pona ndeko mobali tika ete grâce na nzambe ekita likola moko na moko mutunyo soza na problème mutunyo soza na difficulté mutunyo so kindoki deje kota ki na mariage na ye mutunyo so baza na voie ya divorce batunyo so baza na voie ya séparation Seigneur mon Dieu Yahweh na kwesi force yo na bondoki na kata mariage au nom de Jésus grâce à Jésus alikola moko na moko na kombo na Yesu Masia muto azola nanga vivre délivrance na yo na kombo na Yesu na bondeli amen tika nzambe apambola bino tokutani à la prochaine que Dieu vous bénisse merci. Je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher, non, c'est long. Oui, pas mis sur pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobuka na te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.